na chaîne na bino YouTube Congo ya Lobby TV oyo eza Jerry Kobetox animateur na bino oyo amesana kosepelisa bino toujours na bémission oyo bozotala mingi mikolo oyo bazobenga ngai Jerry Kobetox mobala mbinga ngona invité soki na ndinga kati. Alors en commençant na ko remercier moto aza na caméra mokonzi na biso Migra Malunzi ngina mau papa na Enis Pemba yaya na Jetrombumba leki ya Grâce Malunzi na ya Nono Malunzi. Donc il y a une personne qui a musala et les lots n'ingi ka tolo baka. J'espère que bon na plateau na biso ndé toza na précisément na bureau ya Congo ya Lobby ndingi za la kaka tozo bundana mais na cadre pe ya koyamba batu oyo to sala kana bango musala oyo to salaka tozo yambela bino mutu moko oyo to solweni na téléphone ou meli trop fallait to sola na ye alors tokolinga toyeba eloko nini alingi kolobala kati émission na biso to eloko nini alinga yebisa bino mais a commencer na opesa bandeko nyonso balandaka Jerry Kobetox animateur na bino abenda beauté te tano bana benda beauté te ya solo pour na force kana ngai te. Alors na pesi bato nyonso to ba fidèle nyonso to ya émission oyo na mwana nga mama madongoma motema ya fioti ngoma moi so azaka na confiance à mobile na ye abulela ke belé te o mobala sala ki akolongwa ya poto aye Kinshasa aye kosala musala pe azongi kitoko. Donc na pesi mbote belé et puis na bosanité JP Welo mutu na ngai ikolo na zana yo et na staff na omba na London wana cash Cacharel Maboko Bank permanent mwana mwasi azosola bien Kalibelo na Londres toujours et puis na Kembala moko na Londres kaka wana na moni moko Londa Tuka famille Tuka mobima na Londres et puis attends na Kinshasa na pesi no ba mote belé et puis toza awa na invité na biso na bayi na bino toko sola na ye. Il s'agit de yana biso tika biso kala ya fino o bato ba mesana ko benga papa lisala ngomba. J'espère que tango Migra Malunzi afongoli mako ba moni face wana. Donc ngalo kwa no ba kina nga chaque Congo ya internet to nazana nga papa Molière internet na yambaka bato ba pesa nga ba l'arte na yambaka bato bana ba succès te mais na yambaka muto epe ana ba problème lesquels a oli kapine émission Jerry Kobetox oloba ndeko na nga boni voilà mon vieux Jerry Kobetox mobala songi danger na bato bazolando mutu musupe tomba tali yo lelo kaka on se présenter nanu pour na bato non ba batala yo te. Oui, premièrement on fait ça na mbote belé na bato nyonso ba olanda ngai. Donc premièrement si on a se présenté ba ba iminga na komba ngomba ba otala ngata mshuna ba film ya moko pono ba chance pesa mité ba iminga na komba ngomba. Mais pourquoi naza ngomba parce que naza mwana elisala ngomba biologique. Yango na préféré na jouer pe na kombo wana ngomba na souci toujours ya koluka ko immortaliser mon papa lisala ngomba kotobiliki. Donc yango na se présenter donc ngomba Jansi Ngomba. J'espère que ça a été nos plaisir boki Jansi Ngomba ninga lobi. Donc moi na nkoya zanko moi na ya artiste pour boka moité question liboso na retourna yo papa atika biso mais azaka na groupe ezo évoluer ndenge. Oui, si il faut dire la vérité, papa nanga lisala ngomba atika groupe o bato belé bayeba na komba groupe Malongi Show. Mais pour le moment ngaza na groupe wana te. Donc je peux dire que na yebinde bazo évoluer te olongo na groupe wana. Oui, na za na groupe papa biso ka olongo na groupe. Après 2 ans après bwende na longo na groupe. Elo ni sa ki olongo na groupe. Ngai ngomba nde na lobe toujours na kana souci ya koluka ko immortaliser mon papa lisala ngomba kotobiliki. Nazali na kati ya groupe o papa nanga lisala ngomba tika ngo na kombo ya Malongi Show. Malongi Show de lisala ngomba. Donc ba comédien tout ba père na show ba Josco Malanda ba yebi yango ba fioti ngomba ba yebi komba ko pa lisala ngomba zaka Malongi Show de lisala ngomba. Et yo sala ke lisala ngomba azali susute mutatika le présidente maman na ngai aza présidente ti lelo maman abino oya boti yo. Non, aza marâtre na ngai. Ah donc marâtre na ngai yene mto gérer groupe où ezaki Malongi Show. Donc après quelque temps boy groupe yo longwa Malongi Show de lisala ngomba.
ekomi Malongi Show de Da Silva. Na trouva quand normal. Wana mère atie kombo na ye. Wana mère atie kombo na ye. Na trouva quand toujours normal na continuer kozala na groupe. Parce que ngana na art makila na jouer lango tant ngila na ba inate na art pena olisala ngo batikela na makila. Donc na continuer kozala na tant que chef de rap. Na ozala wana ti eyokoma na tamo bo elongwe Malongi Show sous Da Silva comme vent nouveau de Da Silva. J'avais vite compris que Baoluka bazipika kombo ya ya lisala ngomba. Voilà. Et tant que moi na lisala ngomba on a kana souci ko immortaliser papa na ngande na lobelango tout le temps même na ba Facebook na bémission na lukana immortaliser papa nanga et ça lenga bien te pourquoi kolongola kombo ya lisala ngomba kolongola même kombo ya groupe ya tikaki voilà même na générique ndé tondo comme même hommage à lisala ngomba ba effacer ngo tout donc et c'est surtout na compagnie que baluka ba boma lisala ngomba bien lisusu donc tout le monde a ba groupe sans souci président pour dire les chats ça même pas ndeko ya président sans souci mais si le groupe continue kombo sans souci ezala toujours baluka toujours kozongisa père na biso sans souci mais pourquoi pas ya lisala ngomba au moins si ne moko atika le présidente. Donc si je comprends bien, donc yo eloko touchaki yo eza ndenge ba bomi kombo ya groupe ya papa. Oui. Siko ngana oloba boye. Ngana yebi ki groupe wana tikala ko ndire et pas ya garçon moko hein. Et pas ya garçon moko azala pe na groupe wana. Abakouk voilà. Masala ngana pesi mbote. Bon Abakouk na kati ya groupe wana le lisala ngomba azalaki vivant azalaki chef du groupe. Lisala ngomba le ya kufi Babakouk ba ki ko vandisa ba acteur tout ya lisala ngomba na ba actrice batuni nani ako assumer responsabilité wana ya président. Mutatombola lisapité ti bango moko bayo pona Da Silva mama na ngai waza mwasi ya papa na ngai donc bae ba poni en tant que présidente ba pesi place wana ti tozozala bakte baolongwa moko bo ba raison na bango wana bango bakolobela on a évité ti na nde coupe yo changer Abakouk ti lelo azaka chef du groupe na coupe yo changer ba kombo balongoli komba lisala Abakouk ti lelo azaka na groupe. Et donc yo okité na yo pour par rapport à ndenge na mokuse ndenge ba nuire kombo ya lisala ngomba donc nde ba luka ko effacer ye na yo longwa na ngai to ko sala même film moko boye na film to sali na suka nango to seleka ba dédicace ndezaka là na se présenter étant que moi na lisala ngomba biologique bon ba ki ba montage balandela montage ya film wana film obima parti kaka on a lobaki naza mwana lisala ngomba biologique balongoli yango na yo comprendre que donc c'est comme si bolinga komba lisala ngomba ezala alisuti voilà komba lisala ngomba ezala alisuti na bino place nangeza sur art parce que nga beat nanga na art ezala na moko ya liboso nano ko valoriser culture congolaise et puis ya ko immortaliser papa nanga lisala ngomba na moni place nangeza kuna tango na kitaki na jwa kitan ovana ndako na jwita okuta na ba mikolo baza ba camarade ya papa na ngai na sololi na bango na proposer bon on lingana sala na minute ce qu'on a na coupe munduki ozana coupe munduki ya Fioti Ngomba naza na kati ya groupe munduki ya papa na nga Fioti Ngomba fondé au côté pembeni na ye na ojwa kama yele donc naza wana mais à part ça wana eza groupe ya batu na idéologie na olinga tout le temps nazongisa lisala ngomba kuna eza vision na ngate na idéologie na ngana zongisa lisala ngomba papa na ngai nataleke groupe ya lisala komba lisala ngomba ko bunga te nazongisi groupe o lisala ngomba zala na Malongi Show la vie ba jeune o ya bien on peut bossa pe musala bien na ça ce ko ngamo ko président est-ce que au ka charge wana vraiment na âge oyo oui okoka pena charge na kumba uzala mutu atrende ngozolo bana kombo ya groupe ya papa izala kaka oui nazozala trop signe okoka premièrement nde na tena nzambe liboso et puis na bike ba vena nga pe belé boza pembeni wana boza pe na connaissance na ba makambo ngo ngo moni tout le temps nazozala pembeni nazosolola na ba papa na nga Fioti Ngomba pour na baksa kama yele même mon papa Guilhem Mesa bombo fifi donc tout le temps na musika na luka toujours na benda ba maele pembeni na ba Jomas ba Josco Malanda ba kona ba papa na nga donc génération na lokwa na ndima ka ke baza ba tout mo ba yebi musala makasi tout le temps na luka ko solola na bango même na ba téléphone et bi ke na baksa kama yele na baksa mais na kokoka
aussi le taba mikolo wana baza pembeni na ngai donc naza sike na koka. Merci beaucoup, j'espère que ça a eu plaisir. Moi, un artiste, et puis préféré à Sala Moussala au papa Nasalaki. Au papa na Hemorode Mutakochaye. J'espère que Mika Malunzi, na Simananga, Bozomo na image pour dans le bien Tozana, studio, to bureau ya Congo ya Lobby TV et Sikabilo Pela Mama. Ba image ezo le kawana na éviter ceux qui a complicité avec Mika Malunzi tozo à moi extrême qui le la bêti li sola ba œuvre n'est pas au sala. To bête to zo moi extrême qui est et ça là-bas tout nion surtout plaisir au bazo landa biso quoi bienvenue et bio l'émission na yo motivation news et puis Charlotte Mavinga et puis ça toni no mozino aléki bango na bilamba batika mbanga et puis Fanny Ntsumbuka l'intouchable na bosanité die lever bouteille merci pour na ONG na yo au sali sabatu bolingo ezala rabongo a complicité avec Mika Malunzi tokene tozonga tozwa extrait tozonga juste après. Massa. Comment pardon? Comment? Y'a pardon. Pardon. Vous savez rien. Vous ma déçu. 300 massa. Non pas ma déçu. Moi piment, moi piment. C'est ta chômage. Tiens, bah tu soupe ah. Boga, quand on va là, tu sommes tatoué. Bonsoir. Comment? Bien, bonsoir. Écoute, on a l'air comme ça là. Quand tu chantes, tu sais qu'on a sorti c'est ça ouais. Et ça tu n'as qu'à ça. Je te vois moni ba maçon ce que zana bango. Pour mo poko ta na tenia mo. Ostala tamsta na ba. Ah bon, omonio. Jona na. Yana kulwa na ngaleka. Obi ma boss de boss. To yaki na manzu, ayi ya tala ni ate. Donc la moni me na lela ngo fort. Bongo yo kombo na. Gladys. Ah, Ngangomba. Université. Ah, donc. Non, chérie, nazalaki na Angola, même quand ya nanga. Na ninge oye banane. On a fait ça, on a autour la plata ouais. Ah bon? C'est pas bien. Hein? Olobi? Mama de cinéma. Ngana tindi okwanga. Bana na bine kisasa bazalaka kabwe. Otindede. Ngana ko tinde ko amoni. Bene mutapeti ngambo na tele na wana pia tesi ngambo musundi na kwanga. No petit. So kinga mna. So bosere mutindi yo. Tiluka. Koso vraiment nazaka ndoto ngasha. Soko lia petit. Soko lia. Aya ya posi bo bima ko tindo kwanga na so mateso pe ni na za. C'est bon lia. Ah, j'ai fait musika te. Tala lia na. Je disais que le quoi nous aussi ça va on n'était pas la petite chose à la monka. Le quoi nous ça va misala on est kini na wa na nini na lakini kuna ça va misala kina na tonga flat na tonga nini na ça va flat ba nini ko kipi no yete tika yelia na ba na biso ya kitasa ba la monka kala ka yoko et grand pour écouter ben na ngamo Nino. Ça va, vous êtes bien. Nino, mon bébé. On est na koka boy, on est mutolia boy, soit vite il faut y dire. Et c'est là ma papa na yé, c'est là. Yo. Oui. Tango zolia boy, soit vite il faut y dire babo tino batu na na. Kako ka boy, te poso nkaye boy. Tikaye ndene, ba mtu bazala monka, suko za il faut y déterminer, bébé. Oh, c'est là, Nino. Na koka boy. Merci beaucoup, j'espère que Bolandi Waniza extrait a invité na biso tozani na plateau et à complicité na Mika Malunzi. Merci beaucoup. J'espère que ça lui plaisir na bi mikolo fobo mesana JP Welo,
JP Welo oza mystique et puis mwana mwasi moko na Londres kaka kota ba JP Welo wana na mboka moko na ville moko londa tuka famille tuka mobimba londa famille tuka mobimba Jerry Kobetox aussi va faire na maboko et puis na bosente bosé belé Carly Bello les grands londoniens nous insister donna au kit on à Londres toujours Tété Thérèse mère nanga pembe wana na peso ba moté belé mais merci fa bosé belé vraiment hein cash cacharel na peso ba moté belé permanent maboko banque j'espère que tout kolanda extrait il y a travail dans ce sala aujourd'hui aux na groupe ya Fioti Ngoma est-ce que ya Fioti Ngoma azo permettre yo pe na groupe munduki et puis air moko mo muke osala pe ba biloko et aujourd'hui ce problème te bon koza na groupe munduki premièrement koza pembe no ya papa na Fioti eza koza la pembeni ya ba avantage ebele parce que akangela mutu motema te groupe munduki eza kaka il suffit respecter ba temps nango soza groupe munduki pa papa na Fioti Ngoma donc oza déranger ne lo moté donc kuna na jouer évoluer na bengango Léopard nga pe na sa soki pe na moi vite na ngai nano les club na nga pour les équipes nationales na jouer évoluer à l'aise papa déranger nga ne lo côté suffit papa lingaka au respecter ba principe groupe munduki et senga je suis vraiment très à l'aise et là ce qu'on a autour na yo lo mona sala moi songi moko na papa ko ba jour to zali na bino na tournage est-ce que on aura moins soutien à bato libanda on aura moins soutien to tango zaki pe na groupe ya ndenge mère atika ko gérer wana wana ko zomo ba soutien s'il faut qu'on le vérité ba soutien bato libanda na soir na perdre qui même ba relation parce que numéro na ngai bato bazale na ngoti bato mususu bande ko utiliser numéro mo ba solo la lokola ngai bato mususu wana banani pour la respect ya bato mususu na ko etanga ba kombo na ko etena plateau parce que ba on mériter pe ba respect ba bato ango donc natangi komba mutu te donc bando ko jwa numéro na bango ba solo la lokola ngai ba panza numéro na bango nde lokola ngai moi ba aide ya bato mususu endo ba idenga mwana lisala ngomba parce que na kato même université na ndo sala bandaki kozwa ba aide ba soutien ndo utalibanda o nga na yeba ngoti na ko découvrir makambo wana mususu partie ya Facebook na ngai mususu no message neni lokwana na omona ki yango omona ki lokwana na mona ete ngosiko numéro ya ngamo ko siko na pesa déjà o ba te belé pe mwanda mubaza nango non moi ya moko mais ngasko elo nengena senga plus ba tout bazé ba fanatique ali sala ngomba tout o bando linga lisala na ba tout ba soutenir ba œuvre parce que na ba tout ba kana ba bonne foi na ba mboka wa ezwami bango ba bonne foi ka ko soutenir ba œuvre ya bato on aza mona na bino Jean Singomba o aluka immortaliser lisala ngomba buta la plus âge na ngate mais na kati na ngamo eloko ezali moi sagesse moi connaissance muki ezali on ne voit pas Nicolo donc ngena senga ba soutien na bino na sur tout le plan sur le plan physique sur le plan spirituel même bo soutenir ngala ba prière parce que moi makamba bepezo batak pezo ya tango zo ba batak ezo ya na mope na yo ki paraîtrait qui est abwa kila ki o maladi moi mbala sengi bon nga lo bango eza pena na puissance te parce que papa langa Guilhem Mesa bombo fifa lo ben nga nzambe liboso iloko ya été a conseiller nga vraiment bongo na ba pelle na ba Facebook a conseiller nga bongo oui makamba bongo ekomela ngai nga mo ko na se poser ba question pour ani non na jouer l'autre non na sali l'autre non na bimisi o eza na kati na ngate non na s'exprimer te pourquoi ba biloko bongo mais ba topé ba linganga ba bisenga toujours na continuer tam shu ba tumsu bonga ba katanga posa ya arango na mukuse mais na kata na te na posa a no continuer toujours no bimisa vraiment o eza na kati na ngai no bimisa na o lisala ngombe il a fallu asala lisala sala été ngano sala ngo lisusu siko to ngana na okima penati ezaka nini ba maladi wana leti ya bambaso wana rinyaka na ba milliers na millions ba théâtre ndenga na yoka ki mutu informa kinga peut-être nazo apprendre ba bisinga bike il faut yamba mwana ya defin vient na biso lifsala ngo il paraîtrait ba bois qu'il est malade na 4 millions na bino leti malade wana mbaso ils sont réunis pourquoi bon les ana ba genre ya batu mususu motema mabekaka bato na ba comprendre que au cause ya za na ba position tam su koleka yo mais aboki le malala parce que on comprend ni les ana kati na yo on comprend étoile ni nos anango donc auluka akata una mukuse
nga lokwa yanga vraiment art nanga na tindi mingi yesu liboso eloko bongo ekomati iya lisuti donc eyaki ezwi pe en plein te na nzoto nanga donc ye nzamba alakisanga kaka bato balukaki yo na baprière nakie nzela mosusu te nakendela na ndenge kaka ya prière simple prière ezwi pe impacti te mito soko naza nanga bien nakocontinue mosala na ngai nakoimmortalize papa na ngai lisala yango batina suka dans la caméra pesa bato babwakela baninga maladi na concert bon bambote na bino bato bobwakela baninga maladi wana mpo baevolue te kobonga ya mutu to kobeba ya mutu eyebi nde nzambe donc napesa bino conseil bosala wana te parce que bobebisa tamsunga ngomba onaza ndi mutu na koedike ebele ya bato na nzela ya mosala na ngai ya théâtre oyo eloko ningo obebisa vie na nga mpo bénéficie nini so nga nakufi yo obénéficie na eloko moko te ona ngai naloba banda bobanda osala yango bobénéficie na eloko moko te donc nasenga bino botika na bino kosala yango na continuer ka mosala oyo na défendre ka papa na ngai lisala yango mana koimmortaliser toujours na soutien ya bato ebele o ba libando bando linga lisala ngomba parce que nga bakombo vraiment non nayebi te nayebi ke lokwa naza mwana bino bosala ngaka faveur ata bino na bino bwana bolingo fo mutabwaka ote posunga ye nana a ta mosusu oyeba na bino ba contact non tozwani vraiment te na mwana bino na ye na maboko na bino boyede ngai na façon oyo nyonso bokoyede nga mpona salaka mosala oyo ya théâtre oyo nabimisa nini eza kati na ngai nasi mwa bestra babiloko na ngai oyo bato baotala déjà oyo eza mpe na bainternet tanga pe bachaîne na internet site tanga na eza mabe te donc biloko na ngai oyo bootala don afrika telema so obeti na youtube kaka koma afrika telema omona bagag na ngai natie mwa bagag wana baprofesseur vantar charisme pukumutu kote oyo nazongisi lisala ngomba na gag moko eza na mpukumutu donc na jouer vraiment lisala ngomba pona joua lisala ngomba na joua ngomba na joua ngomba ntina na uto mona ngo sikono be extrait na biloko to tala awa na lisala nga makasi do na lisala ngomba na joua lokola papa na nga lisala ngomba so na kingomba desko na sangisa mwa ba mikolo ebele na sangisi Ansi Luzolo na sangisi Dudu Soup na sangisi père na biso Masasi yango ata biso bomona on avantage to na professeur sikono ngana baboué est-ce que j'espère que l'image est les canasima na biso na mika manu za alors biso est-ce que soit temps ya kokende ko soit na président baso kamba théâtre papa na biso baso po yebi yo j'espère qu'il yebi yo est-ce que soit temps ya kotalisa makambo surtout na uchile ya na mesa pour peut-être à ça la démarche moko et songa donc s'il faut être clair babiloko bo na sali yango moi trop so moni na âge na ngai ndimi na assumé responsabilité moi as président on a mon ami benga le plus jeune leader d'Afrique centrale. Oh oui c'est goye ba bona mbanga oui na za pena le plus jeune leader ba démarche ya boyo comme la ba père na ngana na sali yango moi trop na monde ba réaction ezadi yango na binga moko na ko buma o eza na kati na ngati ngamo na tchano mutu na makambo ngo nanu ipesa kaka et simba nango kaka. Merci beaucoup, j'espère que Migra Manu dans Salanga Sin et moi tranchement tout ça les bino spécial kaka émission to yambi vraiment moana quand on parle de moana ya vena biso yafino ni salango matika biso ngana esa no gérer comme tox na nga chaka Congo na nga pa Molière na mbaka bateau yo baza babola lokolanga donc na mbaba en émission. Alors j'espère que Malobano est comme na bateau no so balandi yo. Yebi ke ndoko yamba ya toko yamba yo mot de la fin na yo na bato no so balandi yo et puis pesa contact na yo o ezaki babenga ngate babenga yo moko mbala moko bazwa yo na bato bali ba soutenir yo na bato na biso za libanda oyo bali ato boaki te mais aider yo pesa bango mot de la fin na oui merci vraiment na ndeno bozwina autant pe au vendre liboso vraiment ya ba poste télévisée na bino ba moyen tout botalela ngai bojita ya olanda ngai onga kosenga na bino etant que mwana na bino ezaka ka boy bo soutenir ngai ta mosusu kombo na bwaki te pona toyebani penate donc mena sengi ka bo soutenir ngai naza mwana bino bo idenga na ba façon nyonso na bimisa o eza na kati na nga dona na musala na kati na nga na bimisa na o il a fallu lisala ngomba salo ezale komba projet na ye asala été donc na sala yango soki mutaza besoin ta mosusu azwa ngai na souci toujours wana on aza nango bo yedengana donc on pesa contact na ngai
naza na plus 243 81 36 54 66 à la fin. Ou soit na bandela oui, toujours plus 243 81 36 54 60 et puis 6 à la fin. Ou soit na toujours na plus 243 89 75 85 769. Ou soit na Facebook Lisala Ngomba wana peno mona ngamoko Facebook na ngala komango Lisala Ngomba. Donc naza vraiment na besoin bo edenga na makambo ça les belé mais naza ba moyen te bato bazo caler nga moi trop. Donc fona c'est ndeko leki vraiment en tout cas bato na solo il faut bazonga bato bazonga na sentir benaki to so la pena migra malunzi ba evre na to tala wana ba nolika na chaîne na biso Congo ya Lobi. Et ça langa tout plaisir makasi taka ko na coordonnateur migra malunzi. Donc c'est ça. Pesa ba mbote na bato nyonso balandi. Oui, na pesi ba mbote na bato nyonso balandi ngai, mbote na ser na ngai na moni lisusu na mikili ni Vince Mopepe J d'Orange. Pourquoi pas na mwasi kitoko na Autriche Deti Ilanga ba label Kidima ba Grace Yambedi ba tout bali banda papa na nga Josco Malanda, mon papa fondé Fioti Ngoma na mama na nga Madombunga. Donc mama bando occupé bana nyonso nga na occupanga te. Oh banda mama Madombunga banda ko s'intéresser na bana nyonso nga na occupanga te. Mama na comme tu na posa pour occuper. J'espère que le message est commis. Ya marabu ya trop sensible. Mama Madombunga donc na leli donc occupanga te est-ce que na sengo occuper ngai mwana no yeyo naza na groupe munduki etake soda pe ya papa Fioti Ngoma. Moi libanda na ndenge ya koza président ya groupe Malongi Show toujours na idéologie ya kozongisa sous Lisala Ngomba wana papa nanga Fioti ça permettra yango. Donc nazaka mwana mbote belé na besoin de soutien sur tous les plans, physiquement, spirituellement, financièrement. Donc dans nango vraiment besoin. Merci beaucoup. J'espère que et ça lui nos plaisir bato nyonso bozolanda biso Santa Bara Ogi Bomba yo ebika neto solo là. Mais merci fa vous a danger et puis Stony de grâce sur la bien keba sur la bien Stony de grâce exagéré comme tox hein sur la bien azobosa na te londa tuka famille tuka mobimba et puis na bosani te na kata staff kaka ya JP Welo wana na moni mama coach Milchek Mandungu na pesi no mbote belé basé belé pena lisanga o basé belé Carly Bello les grands londoniens na bosani te Dona Okito donc na kata Londres anayoka ke Dona Okito nayoka donc cash Cacharel bambote et belé vraiment permanent maboko bank na pesi bambote belé na soki si awa na Charlotte Mavinga yebisa Tonino Muzino aleki bango na bilamba batika mbanga action batika mbanga et puis Loveta Muwawa na peso bambote bele fi mo ya chocolat asola rabia et puis Bibi Sherita motema mokonzi nani ana ba pete mukoko koyeba yoza mystique so bo sepela na émission za grâce à Migra Malunzi papa na Enis Pemba leki ya na Jetrombumba et puis yana grand prêtre Seya tokutana na numéro koya pour te faire les minutes spéciales oyo po fallait inviter na biso loba bye bye on se retrouve na numéro koya ciao.